Batata, ba mama, bandeko wa bolingo, mbote na bino. Boye malamu na lingala motivation. Nazali Patrick Chimanga, tata mayangani. Mwana mama Christine Kalala. Lelo tokolobela kotangisa makanisi na yo. Nto ko entraîner makanisi na yo. Na mayangani na politique tolobaka boyi. Tozali na lola, tozali na moto, tozali na mokili. Oyo elingi koloba, moto azali na kati ya lola na mokili. Nto, moto azali entre lola na mabele. Kasi sikoyo, tozali na 8 milliards ya bato na mokili oyo. Moto nyonso azali na makanisi na ye. Moto nyonso azali na ba ide na ye moko, na makanisi na ye moko. Mpe, moto nyonso azali na ba attente na ye, ntango mosusu. Ndenge azali komimona ye moko. Mpe, nini ye alingi kosala mpona ye moko. Na bomoi na ye bien sûr, na vie na ye, nto na temps na ye na mokili oyo. Alors, wana elingi koloba, tozali na 8 milliards ya bato. Donc, tozali na 8 milliards ya makanisi ya kokesana. E moko ya ba fausse idée, nto moko ya ba makanisi ya mabe. Ntango mosusu ezali kaka eloko ya kokanisa siri yango. Mpona nini mokili oyo nto, mpona nini bomoi oyo, il faut ezwa nto e prendre soin na yo moko, yo un simple individu. Mpona nini mokili oyo, il faut ezwa soin ya ba attente na yo moko a propos ya vie na yo moko. E sikoyo tozali kaka na moto moko te, tozali na 8 milliards na mokili oyo. C'est-à-dire, tozali na 8 milliards ya ba attente mpona bomoi, nto pona vie. Kasi pona ngai nakanisi, kasi pona ngai na makanisi na ngai ezali lokola tozali kolobela sikoyo mpona mokeli ya biloko nyonso. Tozali kolobela mokeli ya mokili oyo. Tozali kolobela mokeli ya planète univers, mokeli ya bato, mokeli ya makanisi, mokeli ya ba projet, mokeli ya ba possibilité nyonso na mokili oyo. Tozali koloba mpona makasi, nto force, na comparaison na ba attente ya moto moko, un simple individu, to être humain moko. Nayebi te nani azali na position ya makasi. Nazali sir eloko ezali kaka ke nazokanisa te ke genre ya force oyo nauti koyebisa bino. Mokeli ya baposibilité nyonso nzakomba mvidi mukulu nto nzambe ezali wana kaka mpona kokokisa ba attente ya individu ya moto, ya individu moko nto ya moto moko te. Nto Nzambe azali wana te mpona kokisa kaka baposa na yo moko, nto mpona kokisa baposa kaka ya moto moko. Nakanisi ezali na nzela mosusu pembeni. Nakanisi yo batie yo na mokili oyo lokola un simple individu, nto moto moko, na ordre mpo ofongwama, nto ozala ouvert. Na ordre mpo fongwama, na ordre mpo ozwa nto recevoir oyo force wana nzambe nzakomba mokeli ya nyonso, mokeli ya baposibilité nyonso azali kopesa yo, nto azali ko offrir na yo na ngonga na yo ya bomoi na mokili oyo. Oyo elingi koloba ozali kotambola na mokili oyo sans kozala na idée na yo moko ebele to muke, nini ya kosala na bomoi na yo to nini ya kosala na vie na yo. Yo ozali
kofongwama nto ozali ya kofongwama mpona korecevoir nto kozwa nini bomoi oyo nto vi oyo ezali kopesa yo ezali koofrir na yo. Nazali koyoka nto kosentir kaka kozala na oyo makanisi oyo ya kozala na vision oyo et donc koinvestir na temps na ngai ya bomoi nto ngonga na ngai ya vie oyo mpona komeka kosala vision oyo euti quelque part kosala yango ekoma ya solo kosala yango ekoma réalité na même temps na tongo na même temps na ntango nazosentir ke ezali kaka nto lokola ozali kokomisa bandoto na yo réalité nto ezali lokola kolatisa bandoto na yo nzoto ezali lokola ozali kokoma film na yo moko ndenge nazali kosentir yango ezosenga ba effort te mpe sikoyo nazali na kondima makasi ke ezali na eloko moko très spécial oyo moto nyonso akoki kozwa nto kosala na vie oyo wana ezali part moko ezali très important to ezali parti moko ezali très important na vie na yo na ngai to na vie ya moto nyonso. To soki awa mpona première partie bolanda deuxième partie na lingala motivation. Nazali Patrick Chimanga tata mayanga mwana ya mama Christine Kalana très important pe to monani. Merci, goodbye.